Wapi Beya? De Beya ngwa yete. Aye akitawa boya ko sambao. Bozo elanga Beya akitawa. Wane komi motema mabe. Tina kache église. C'est vraiment de la jalousie, de la haine. Wapi Beya? Yewana? Le kawa le lobozo sam. Pusana pembeni ya moninga na yo. Pesa moninga na ye micro. Oya ya kolo mobali. Banda kolo balikambo. Et puis Beya loba. Papa. Tia micro makasi loba. Papa, l'air représentant qui n'a pas mobile en Allemagne. Tant on a présenté que liboso que ozu mobile en Allemagne. Ndeye Beya aye akomi camarade nanga. L'air na ebisi. Ndeye Beya pusani pembeni na yo. Boye bana ki kalate. Te. Kaka na sima présentation. Tia micro pembeni. Kaka na sima présentation. Ndeye aye kubima o akomi camarade. Ngape na beteli ke mobile nanga azande kwa ekolo moko na Félix o azande konanga nde ba betali solo malamu place wana nazoyo kate e bandi ndenge nini l'air ye aye akomi tango na présenta kio oui papa nde ye apusani pembeni nanga akomi camarade po akomi camarade ndenge nini ayebiso nini to sala na na département moko na sensibilisation nda pusani proche to komi ba camarade ayebisi nga ke tango na yebisi mobali na nga eza ekolo moko na Félix alobi nga pe na ndeko ya Félix bakomaki kosola na telefone na nga soki mobali abengi bakomi kosola ndenge nini yo moto connecté ye na mobali yo zaki kosola na mobali ndenge nini akomi kosolola mobali abanda kobenga abanda koluka à chaque fois to solola kaka à chaque fois to solola siko so na solola na ye pa zolo ba cc aloba na cc mobali atuni nani wana zolo nga bisete camarade na nga Beya nde ba awopesa ye na pese mbote nde ba komaki ko solola na vidéo te appel à pamba à chaque fois mobali soki to solola ye pe kaka ba solola o baza bandeko mobali kutu abanda oyebise o bombelanga mama niti na nga bien nga kutu na banda obengeka semeki na yebaki semeki bandi kaka wa nde ayebisa wewe wakati kibutu kwa atika interprète kende na iskam Il s'est fait que papa, il s'est fait que le jour où vous m'avez présenté ici que j'ai obtenu un fiancé qui vit en Allemagne. C'est alors que la sœur ici... C'est alors que la sœur s'est approchée de moi. C'est vrai que nous travaillons dans le même département de sensibilisation. On n'était pas vraiment proches. Mais le jour où vous m'avez présenté que j'ai eu mon fiancé qui serait en Allemagne, elle s'est approchée de moi. On a commencé à causer comme étant des camarades. Et lorsque je lui ai fait part que mon mari est dans la même tribu que notre chef de l'État, elle aussi a dit oui, moi aussi je fais partie de la même tribu que le chef de l'État. Alors il s'est fait que comme mon mari aimait très souvent m'appeler régulièrement au téléphone, et chaque fois ça tombait que lorsque je cause avec mon mari au téléphone, elle était toujours à mes côtés et il pouvait parler en coulisses. Et pendant qu'elle parlait tout bas, mon mari a capté qu'il y a quelqu'un à mes côtés. C'est comme ça qu'il s'est intéressé pour savoir qui serait à mes côtés. Je lui ai dit que c'est mon camarade qui est à mes côtés. Alors,
lui aussi, curieusement, il a voulu maintenant la saluer. C'est comme ça que, en causant avec elle, avec mon téléphone, elle lui a dit que nous sommes de la même tribu. C'est comme ça que mon mari lui a donné comme injonction de garder très bien. Tu dois garder vraiment ma maman Ruth, tu dois bien la garder. Et curieusement, j'ai commencé à l'appeler ma belle-sœur, parce qu'elle est de la même tribu que mon fiancé. Ça va. Mais makambo yeko comme un problème ndenge nini mwana mwasi loba. Sikoyo na 2019 nde mobali na ngai bisinga mwana mobali moko azoluka mwasi kuna na poto camarade na ye Jean-Pierre. Na bisinga na senga ba photo abeya na tinda pona alakisa mutu wana. Ngape na senge ba photo na tindeli mobali. Tozalaki ka na 2019 tozalaki ka bien na mobali na ngai abanda ko tinda ba mbongo a soutenir ngai asape ba démarche na fin ya 2022 nde na ko remarquer mobali a changer ko changer ya mobali na utika koteka mwana ebisanga mama faso papa benginga agangelinga c'est-à-dire que bantu a église bazo benga papa bako sela biso ba makambo po faso abengi agangi eza bien te. Na simaya après 3 jours na monaka mobala komi kolongola longoli ba photo na ngani sur profil na ye. Après 1 mois na moni a posté photo na ye na profil ya WhatsApp. Ngape na lobi peut-être ndenge balobaka baza bandeko peut-être asali bon na tiki na nga na vandi ti awa avato banda campagne ya le 14 juillet nde mobali asali erreur alingaki asalela ye audio wana asali erreur eke kota na compte ya mobali aleki na nga ntango mobali aleki na nga yoki audio wana atindeli nga yoka mobali na yo audio ezoloba yabeya wanji na nga ja moyi wani njingutumina makarto ayo musango kundekeli kwa ngondu 20 karto loba na lingala di alobi nazotindelo baka bandela ndenge lobi yabe ya bolingo nini yabe ya na ngai bolingo ya motema na nga nazotindelo ya mbala oyo 20 carton na suka mwa awa ya mbala soki oteki kosala ndenge osalaki osana ocho wana plus 1 ezali tika kona batiaba de batwa technique boya koswami ocho boke nango kuna mese yo mutu balakisi kende olakisa ye po mobali abanda kotindela mwana mwasi biloko ya bilokoso azoteka nde achange akomi kotindela siko moninga na ye lelo tokokata makambo 4 awa bokoyoka lelo eloko akokamwa eza pe na bamosusu mpe bakotiti songisongi balingi bakosa songisongi na libala ya mwana ya paster mwana paster komona enani princesse kaka bansere église
lelo ekobeba lelo bana wana ngamba ni wo muhita kujiba wangela shinga kongwe shinga te chumuntu zela nanu zela bandela yabe ya weto sheri wanyu weto jinanja mwe wanyu weto kujibishuma bana wana ngamba ni wo muhita kujiba wangela shinga kongwe shinga te chumuntu wa malo makarto ako Belgique to afe changinente kongwe mpule parce vinge mungambile ni njilongo lola kuntekelo angondeko yulo konshila maka to fanji nga remplir ndoko mubi kilale wambule binto bon njumwazi kumwambila 20 20 bwa binto achana musomalo amana yato wenza koko wenza mujumu ulekela malo Paul yonge na yebisi yo pona mona komo selema te yonge ni niveau yonge ngape asegna nga yo benga ye otunya ndeni ni be ya mikolo bele po bokuta na kana ye wosa na ye musala on saudade mwana jeba nita lelu na wo be ya kumbishumuka mulo mumpa no muka lunyema no kumbishukujubwalo nongambila nokwala ukuthi hashaha bishumukali kuchufika mwabungi mukadi nyama mukadi mulo muntu kada no isuku mbuka ohinga je isuku kuhinga le ngambila nito uto mama balu uto mama nyakacha konswa mama na mumbu shansu kimpinga jani eshi mulo kumuna le to ebina kabendi kombana to acha mutano chena mumwa kula bwana wa uita mwabawo tango osogi na mekiko tu na yako yako don ezane vitu zako ko ressusciter ye zoma soki alobi aloba na ye bon lera vanda kana sina so ko kosa kayo lera zo bonga na za bien ya wapi ya benga nganinga te alungola profil nena tango uselinga ujuna retuna ngana yabe ya wetu shiri wanyu wetu ngamba ni njumu tukandambwa wana nde bandeli ona sana ngubezwa mingi zaye bandeli wana bandela plus wana ngobali nda solo ngayo sukuru otu yabe ya wetu shiri wanyu wetu jinanja mwe wanyu wetu esilika wana bandela lisusu esoloba yabe ya wetu interprete koloba yabe ya wetu jinanga jani wetu interprete esoloba nini. En tout cas, ma chérie, bonjour. En tout cas, bisous, ma chérie. Tu es l'amour de ma vie. Bandele suna chiruba. Yabe ya wetu, sheri wanyu wetu, jinanja mwe wanyu wetu. Ujibishuma bana wanyu. Ngamba ni esili. Bonjour, Yabe. Besa sikoyo beya. Beya ndenge nini semeki akomi koloba yabe ya wetu, jinanga jani wetu, sheri wa moyo wanyu wetu. Papa, makamuno sœur Anita Lobeza. Sa micro. Makamuno sœur Anita Lobeza lukuta, sans vérité. Tout d'abord, ngana sœur Anita toyebani na groupe tobando travailler. Tokendeka wana atukuna problème ezate. Tokendeka yabe ya weto jinanga jani weto. Numéro wana bajakra tozaki na bango. Te ngai nde nazo sambisa yo lobaka yabe ya weto tinanga jani weto eza ndenge nini eza boye ngai nazwi numéro mutu apesi nga numéro ya na bango eza na poto naza pe na numéro wango ya mutu wango tokobenga kuna naza te oui ezala bapesi yo numéro kuna naza te tinanga jani weto yabe ya weto eza nini papa nga moko na yoki audio na yokaki yango c'était jeudi na tongo to salaki carnaval na yoki ba audio wana ezaki ebele nayebi muntu te naboyi ko répondre bongo oyo banda ko répondre wana mongongo na yo bia ya mutu wana na répondre tosi tosoyo na bajakra bapesi nga stratégie bapesi nga stratégie
Mwana mwasi. Et ça est grave, hein? Na place wana ezali na place oyo zoloba. Oui, papa. Na chiluba. Oui. Olobi mwana mwasi akomi kotuna ndenge nini mobali azobenga ngai te ndenge nini boye na boye ngape nazo sale boye tout ça wana yo muto zosona mobali baba ndela place wana bongo na l'action place wana ndenge olobaki est-ce que muto olobaka ndenge wana papa na lobaki bongo ba pesi nga stratégique lokola za mobala moninga mwana mwasi senga bolimbisi papa ngai nazwi mobali na yete na tika non soko zolinga bacha audio wana na banda ko interpréter masolo wana na lingal tika makambo stratégie nini bapesa ki osona mobali ya batu ya zolo ba chéri yo po bandi ko yebisa mwana mwasi boye ça n'a pas de sens tika na lobi tika botolo micro toza na église eloko ezokamwisa eza ke okomona na bato mosusu paster na yo azobondela mpo na yo okende olinga okotisa mwa eloko ya mabe na libala mwana na ye kaka moto oyo oyebisaki aye koyebisa biso tala sere boye ayebisinga tala boye yo moto ozosambela bamosusu bazali awo lelo nazotelemisa bango. Ce qui est bizarre, c'est de voir quelqu'un qui est infidèle à l'église. Il a son pasteur qui prie pour lui, mais il a le courage. Nayebi ke place ozali bozolenga déjà na kosala ngo te me nayebi si okeba boya ko se repentir. Mwana mwasi ndengo yo zawana, il faut ko se repentir. Sinon te ozali révoqué. Tozo benga non église. Soko se repentir te ozali révoqué. Po wana ezali wale sate. Oyoki? Ça va. Kendo fanda, ofanda, bo pese kiti ya fanda wana. Soki esprit ensemble kiteli yo, oye ko se repentir. Po mobali wana zolanda. Tosi to solola na yebi mwana mwasi na présenta kiende nga sombi abanda ko débrier, aza mwasi na pesa kimbonga ndunda. Asombi mapangu na ye, mobali wana pe alingi ye. Siko lelo, yo kende kokotela na se. Ezalaki kindoki, hein? Na pesa kimbongo combien? $50. $50. Oui. Azimbongo asombi mapangu na ya construire. Abanda ko teka. Madesu nzamba pamboliye. Siko yo tala nano boza na église moko biso tokimi famille tolobi ke na église nde bandeko na biso na kati église mutu akomisi yo ndeko na ye ndenge nini okende kosala ye boye ekomi bakabelo ekomi basuki ya jaune en tout cas bokende kofanda mwana mwasi libala ekufa tenazo tuna yo libala na yo ekufa bozo solo mikolo tia mikro papa to solo la te nesili mobali wana tasoki aboyo nzamba boyo te nzamba kopeso mobali ya bien lokole ya asali ndengwana cela veut dire azaki na esprit moko akoya kosala peut-être na libala mais lokole asali ndengwana soki aboyo ale tika ye nzamba kotika yo te. Osana raison nzamba kopeso mobali ya bien. Amen. Soki ya zongi te yo soyo kande na solo ba yo mobali na ye. Ozape mwana nanga kuna na poto so adiza mwana nanga. Soko zongeli ete ale bobala na bino mibale na beya. Boko yoka kabuidi buidi ndenge kolela bino.
Allez, bokende kofanda. Est-ce que togo beta maboko makasi?